Bonsoir à tous. Vous êtes tellement ébélé à Olandabiso na l'écran Nabino, vous êtes tellement ébélé à Olandabiso vraiment na votre téléphone Nabino. Merci vraiment d'avoir surtout bazo s'abonner, bazo partager, bazo commenter. Merci d'avoir bazo benga vraiment pour encouragement, pour notre soutien vraiment. Et je ça biso vraiment bien. Merci à tout le monde pour appeler ça matin. Il y a Rolanda. Oh appeler ça temps. Donc voilà, un grand merci. Derrière notre caméra, tout ça, on a pas mis là 10 matchs, il y a Simbi réalisation, il y a émission au Léon a plateau, il y a sous actualité, il y a Sika. Bobika qui Fleur Monde HD attendra un peu partout qui t'a sur le terrain. Mais toujours n'a pas de plateau parce que toujours il y a ma ligne de communicateur ou communicatrice, il y a Wenge Musica Maison Mère. Bon, on déjà na ba page et je circulais déjà date na calendrier ningi mo le roi de la forêt lobaki mais to moni date moko euti obima donc numéro moko euti obima il y a le 15 février 2025 to sola vraiment na ligne de communicatrice na ye to sola pe ma solo ya bana ya wengi maison mère ningi bazo swana qu'est-ce qui se passe après to sola pe lisusu oyo etungisaka batu rôle na ye par rapport ya Sankara Dikuta akoma na fonctionning parce que yem takoma reçoit charge akende poto azonga Kishasa akende ba studio akende boye bamabanga marambuto yem takoma ma charge wana to solana vraiment sur la même langage na Pamela 10 match vraiment mais quand fungolanga caméra pour na kotisa invité langa me remerciement vraiment na président Beki babi le sénateur donc yenda Simbi organisation na sponsorisation il y a émission oyo bambote vraiment esika azali Pamela 10 match, Salangassine, c'est bon? Ok, merci beaucoup. Bonsoir, Odile Manzaka, CPI. Ouais, bonsoir. Donc, bonsoir à tout le monde. Donc, je suis là par rapport à l'image. Donc, déjà, merci infiniment à toi, mon papa adoré, le roi de la forêt. Ma maman, pasteur CDJ, Mampata. Donc, maman a exaucé Gladys. Merci infiniment. Donc, merci déjà à Batutu Balia, Alain Sokoto, le King, Odile Manzaka Tessali, en direct de Paris, dit, il y a Alain Sokoto, Power, le King, merci beaucoup. Merci à John Wembo, le formateur des boss. Merci beaucoup à Jean-Paul Mbouyamba, je vous salue. Donc voilà. Bonne santé, bonne séjour, les gars bien. Donc tout doucement, bah séjour, en tout cas, les gars vraiment bien. Bah Nangolu Yanzambe, tout doucement, en tout qui bien. Voilà. Ok. Premier voyage, notre monde qui ko visiter salle, voyage précédent, qui na Sebondo. Voilà. Mais deuxième voyage, automoni oye, après automoni date et bimi. Alors, date wana eza date réelle, to eza kaka biso ba pandisa onde to lingara to benda ba visibilité ya wana date wana bimi. Donc, déjà, avant na banda vraiment émission, on a demandé à Emoko, le roi de la forêt, Toro banda déjà, topé sa bateau, ba soutenir à Wengi musique à maison mère, ba mbote mingi. Donc, merci infiniment à maman Denise Niakiro, notre première dame de la République, Motema, notre président Fachi Béton. Merci à maman pasteur CDJ Mampata déjà. Et merci beaucoup à Boss Ibra. Je vous salue, Boss Ibra. Merci beaucoup. Merci à l'inspecteur IGF, Gilles Alingeti. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Yarolan Kachantali. Donc, 2GM, l'expérience du travail. Odile Manzaka vous salue. Ya Willy Moucheni. Je vous salue de la part de Wiranson Mamakanda. Ya Willy Moucheni Kodamboka. Voilà, je vous salue. Merci infiniment à donc Batumsu se trouve Bakissa au fur et à mesure. Il y a Ndema et voilà pour Batumsu Bazar on peut déjà dans moto et tout. Donc général Franck Ilanga, on vous salue. Merci beaucoup. Donc général Franck Ilanga, je vous salue et général Etumba. Donc Odile Manzaka vous salue. Et Bende Koyate, donc en général Etumba, on vous salue. Et voilà. Voilà. Donc, Tour à Liboso, tout qui n'a pas cité, il y a président d'homme na ligne.
et président Golf Kizola. Donc, Oyo, ils allaient tout le temps par rapport à Yazala Kotoyo, ils avaient frère Tobandeko, il y aura de la forêt, il y a depuis, Oyo, adopté, donc, Yendaza Kotoyo, donc, producteur, il y a des fois, producteur qui contacté Golf Kizola et à sali descente, na mute mamuni nazaranango, à kotika activité, na sali descente à tali et tout, nenga mima qui biso sous na salo, tunga tobeta na Orléans, et il y avait, maman Kamboleka qui Simba qui était na bureau et tout, donc c'est déjà passé et Lelo na bocacité toujours il y a Golf Kizola autre ça qui descend na notre CG Junior Katakata autre yaki awa donc côté à la salle où ils a Arena Grand Paris. Donc c'est pas pour maintenant, on va jouer à 2025. C'est à 2025 qu'on s'est réussi pour tout bêta. Donc, date, noté, je vais passer pour n'appeler ça date. Premièrement, comme contacter qui vient musique à maison là, il faudra qu'il sepe amboka piti bolodi le manzaka liso mokonzi lito ya mokonzi akitana na mboka pour na kotala makambo tout tozakina ba CG Junior Katakata ba Bassman Kinganda je te salue déjà o izal tozakina ba bike les banquets odil manzaka ti sali donc auto visita qui sale et l'équipe bien contrat et tout c'est Jazonga qui déjà na mboka et là le 6 le roi de la frère ou maman awana délégation mobimba ya papi kakose bundo o mundela koma na YouTube crantou moté ma ligne d'énergie à ma copine privée adorée yo bitimba quoi abi maman dit le timement que je suis malade bonne guérison à toi ligne d'énergie à moté ma kati il a la famille sacrée donc ba Rosala na ba Bonar Maboka très efficace et batabiro mobimba docteur Pichu Musungu donc au barokita à le 6 au bail appel sous ko continuer ba séance il y a studio il y a Moroté et pour la mastering et tout donc déjà na rolo ba sincère condoléances à toi et trésor Onema Jean-Paul Ngambé donc bah sincère condoléances j'ai dit je serai jamais de le dire que bisoté batu tout ça la rabatu mokolo biso zaranzambe wana porte nae donc a préféré asalaki mutu nae mutu azalaki te donc asalaka mutu ne na boule nae atie na libuma mutu abotaye c'est que mokolo azwaka décision azwa mutu nae ata boleli to botie susimba lebila kozonga te po yende mutu asali choix nae donc eza ba programme nae mokolo biso quoi donc biso tout oyebi te mokolo nini akobule alamuki alobi non moto musupe na famille aodi le manzaka azalate toko le lebele te po ata toleli toko mbato wana bazongaka te parce que mokolo biso yende mutu azwaka décision ya mutu donc force à toi mon frère chéri trésor Onema Skin yo yebi tozala wana tout à l'heure avec maman Mokiri Génie et pourquoi pas maman Claudine Kinoa Odine Manzaka ton loulou te sali voilà. Ok. Donc, sur pour notre confirmation, le 15 février, on a esa date pour créer. Non, on a lobby boué. Donc, salle a publié lundi. Salle a publié lundi. Déjà, tu peux si mon colo chano mbotiti. Dembo. Et ça, ma première heure, tu sali. Dembo wembo. Wembo, moi, ça m'en défend. Ah, dembo. Donc, yo moroti. Ngamoro. C'est comme mon colo chène. Qu'est-ce que mon patron nous va y aller? Ah, on a les cas qui Alex intime a tombé du ciel. À quoi? Na pese wambote donc il y a mon vendine vraiment donc on a penako to solo la quoi voilà. OK donc voilà merci donc quand na banda loba lundi c'est lundi ça l'a republié republié et après le roi de la forêt a posté ce qu'on a page pour la confirmation là je vais passer encore et passer pour tout décortiquer encore ba date et tout à part wana tout ça vraiment le sounamo ba date belé à Paris toujours continuer toujours ba date dans le calendrier voilà. Donc, tu dis sur le bail, tu repères sa date, tu repères sa calendrier, tu vas tirer qu'à date. Dans les retours, il y a roi. Des fois, tu les retours de Yangi Ama, le roi de la forêt, l'homme qui a fait la République démocratique de la musique aujourd'hui. Si on parle de la musique, comme je l'ai dit chaque fois, c'est parce qu'il y a l'ingaki, musique et zalaya, le bail qui la musique soit et musique et zalelo. Ok, merci beaucoup. Donc, Odile Manzaka, CPI, on a une femme au vivre dans na Manzaka Mankoi. Alors comment on s'est retrouvé dans kati ya staff ya Manzaka Mankoi?
Non, nga naza na po ya mambo ebele parce que je suis en poison Mobutu, j'étais sali. Je suis nazan de quoi ba artiste. Donc poison Mobutu c'est mon cousin, toza cousin na cousine, je vais passer là bientôt comme je t'avais promis, t'inquiète pas et Domina j'étais sali à passant. Donc nga nazan na bota mina musique, ma préférence nanga c'était le roi de la forêt. Donc j'ai checké na centre féminin et j'ai parti dans la samba parce que ils qui donc place oyo selon ba idée na ngande na kolela. Donc ils ont penda baboul nanga ngazaki na ntik au moins la prof penda zo pesa cours mingi je suis désolé aujourd'hui il y a manqué courango or qu'ils ont cours moi ils très bien écopole et anglais économie politique voilà donc ils ont penda que prof pesa cours nga ba yembelanga ko tabonga nga to ko maloko lantona donc ngazaki penda musique nga mona za musique et donc le roi de la forêt a sa préférence oyo il fallait pena préférer pour nazala lelo o nazali. Donc, merci beaucoup pour tout, hein, le roi de la forêt, d'avoir accordé au Nazalelo et Kopusanga Pembe Nona Yokayo encore. Merci infiniment pour ça. Et famille Nanga Mobimba Barana fier na yo quoi. Et ayo ragou ya ozana mona bango lokola odile manzaka Pembe na yo. Donc, ngana pusana kiwana parce que na yaki mona linga pe musique. Donc, moi na lo barango déjà na ba 2014 et ba 2004 na ça qui nous dit na ba Chiko Pululu et son âme repose en paix. Sika bapesanga kombo ya mwasi nzambe na pont noir donc batutu bazaki on apesi bino mbote et Joël Kimwaki yoza masa na nga tika grimace abenga lobi osala émission obosaninga akubwaka Joël Kimwaki bambote na bito ça foto kwa bongo ya taza awa na ebite obi yango na ebite na poto ba boka ngo wapi tena liba obi ya poto te ya yoza mutu nanga donc Joël Kimwaki ba bon séjour à Paris la famille sacrée na madame Esika Zali vraiment donc bino bambote Joël Kimwaki et pourquoi pas topesi pe bambote bato balingaka biso mingi boss pour stabilité financière banque centrale dit et pourquoi pas Victor Bossoko. Lui, c'est les dollars bivores. Il était de la partie, dit. Il s'appelle Victor Bossoko. Kashiman, il dit. Le patron par excellence. Big up. Voilà. Okay. Donc, c'était préférence nanga. Au Lelo. Et ça là qui est. Kandina Lubaki, 2004. Donc, nous sommes déjà artistes à la base. Donc, des alliés qui nous ont rappelé, mais le roi de la forêt et tout. Et le lot, tout comme place aux alliés. Donc, surtout, qui nango, par rapport, on va aller très loin. Donc, toi aussi, c'est mission, t'es pour une explication. Qui j'étais là, j'avais l'âge de 14 ans. Et je suis, et Lelo, maman, moi, Mobimba, quoi. Ah, ok. Voilà. Ce qu'on Lelo, autant là que Banda qui nous ont tout à l'heure, à l'âge de 14 ans, autant de vos acquis, staff, Pi Roger, Missoussou, Bazoui, chance, il y a Romatavion, Lelo, au Romatavion, Talara, aux vol, au Yé, au Talisal, aux Zongi, au Yé, Lissoussou, au Tali terrain, et là, quoi, le changement de vie, et au salon. Non, tout le monde ne peut pas être comme tout le monde. Okay. Et tout le monde ne peut pas faire comme tout le monde. Donc, mambo mususu ça maralelo eza destin. Au monde na ba famille mususu mutumsa lo babanda ba bota mana mutakufate. Est-ce que toi qui est bien? Toi qui est bien. Merci. Cela veut dire marambo eza lelo, ils aura déjà bien proclamé depuis. O babongi sa pona yo et au salama toujours. Ils aura na mutatele marana likambo nzamba kumate. Donc, on a mis parcours na biso. Et puis, à biso pembe na muta orienté biso na mambo ya komaki. Voilà, nga famille nga presque banami kili. Donc, ma grande sœur chérie, Pongel Bié, la moi sabi est venue Lio Tanjoli, Odile Manzaka ta petite sorte sali. Banami kili, mais na kenda poto na poto pona bangote. Cela veut dire nzamba e bindinga orientara mamnae. Voilà, donc, makambo et puis tout le monde te ba ok poto. Ouais. Est-ce que toi qui es bien? C'est toi qui es bien. Il fallait tout le monde qui est pote, on a comprendre tes points n'inzamba sali lola na points lola ils en allaient faire. C'est que batalo la baza, batali felo, baozala. Batalo la baza, batalo belé pe bazali. Vous comprenez? Voilà, cela veut dire ne pense pas que batutu ndetinga boy. Kozana poto c'est bien. Ma préférence nanga ezakine. Parce que Mamutu na rosala awa on dit na po na ngati. Ouais. Pona za na po na nga fona za na ken. Pona ebinde na sala na sala ba mamnanga. Donc cela veut dire batutu oyo mutu pas cause na Kinshasa. À ko vivre peu bien, ko sala peu mambo. Est-ce que pour faire bien la promotion de les rois de la forêt faut être là? Tobo ipété. Mais promotion zo ki pété. Biso to bandaki pe ba promotion na ki mono sami kili. Destin mutu mutakanga ngo azati. Mais na poto promotion Teresa Ville.
Non, Thérèse invité moi, je suis là, non. Kasi po ye ozonga. Voilà, na ozonga. Si vous avez nazo na raison moi pour comprendre. Ah mais moi ba péter ma casse. Pour comprendre pour toi qui est bien. Est-ce que toi qui est bien? C'est toi qui est bien. Merci. Na ngana loba no boy. Oh ba bongisa pona mutu. On t'a changé en wazate. So nga ba ibise nde nazaki boy na taye na okipoto ka pa wira. Ata mutu mususu asala ke fora me manga poto linga osimba te. Comment on va viser zo bimati na ozo chaber. Donc c'est que destin na ngeza kaka et pas vintoni. Imagine toi que nga na benga Fabrigaza zu la batu visa mais na za pas wera non na kenda parité. Est-ce que toi qui est bien? Toi qui est bien. Voilà, cela veut dire nga fana ke ga poto ndena wera. Ndena visa bona oyo parce qu'au goût. Batu pe ba oyo ka bien. Piron tumbu est-ce que toi qui est bien? Na ndengo bunda, na ndengo zo bunda fait. Donc so talis ko piron tumbu ndena boa ki on fomo na maman héritier bouya. Basalam na bino. Vous comprenez? Donc président Bilankolo dit Manzaka te sali, wana ya palin à kati là là on bouge pas la famille, voilà. Moi je suis là pour tout le monde. Pour que ma charge ndoko, mais maman me tout moroté. Faut la makasi. Donc au petit boule mauvais souvenir ba congolais. Ana ba potou. Donc c'est un mutu moraza compliqué, ba potou na oya. So déconner pour na oya, moi maman langage changer. Odile Manzaka. C'est qu'on a silisa, maman t'inquiète pas, je suis là. Na aussi loin. Château Rouge pas Lili Makaya. Lili Makaya. Ah Lili Makaya. Makaya skin. Est-ce que toi kende bien? Irène Bangi. Irène azali wana. Irène Bangi oui. Irène Bangi to pese ombote. Ba sola na mafuta. Ah. Moninga Lili Makaya. Ya solo. Ah to pese ombote Irène Bangi na Zozo Mayulu. Na uti Château Rouge tango bengi bakangi banzele pa mundele. Na bité fona koma na zawa. Na ngana lo baboyi. Soki nga na banda Olanda wera pon intérêt ya mikili na Holandete. J'allais partir avec héritier. OK. Parce que Erwana o nga na banda tout o nga banda ko vivre c'était héritier qui faisait pour moi. So na banga $100 aujourd'hui na kaba $100. J'ai donné je sais pas si c'était $1000 à héritier na concert à Martyr. Wa bengisa ki anayeba ki presa oya. On a tagi bana 500. Maintenant, on a eu Bonazu Chaber, Présazagi, héritier, Moko, avec beaucoup de cœur. Alingaraté na pesembo, on a payé ça qui n'enco. Pourquoi? Asisanga, Frous, il y a $100, Erwana. Erbatuba, Yeba, qui était au dit la Osanine. Il était là pour moi. Yango, le na zong, c'est la qui a sincère. Il a dit, moula, j'étais salé, alors lui, ma amna, binona héritier, et allé monsieur. Donc, au kotate, au sieta. Ato yoginga na gogoli mukie. Sola makamnao. Soko yo di la loba qui pon héritier. Oko comprendre te ko mona ngana e a osala émission da auto sala alobi odi le c'est mon chéri. Est-ce que toi qui est bien? C'est toi qui est bien. Erwana. Il y avait pas de bateau balinga batala tam sous Condor lelo soit tepé ya mboka. Mais lui il était là pour moi. Ermo pena to yebele pe na concert alobi te bolongwa. Odi les $100 kende na laka ki ayokaki. C'est qui soki ngana linga ki we rapon intérêt, c'est que héritier ndenga kende fala na kinae. Mais le quoi, on a l'ingaki de la personne de Wera. Donc, on a zaki na et lelo, na sala ki pionnière, ba concert tout ya bande kona kindara, na zela transporter, na zela fakate, na zela kashimante. Moi, je viens là, donc, so pende kezongi, na mo pende pour nga matière nanga basalanga, ezaka ya libanga na bilamba. Donc, ozelanga na kuiti te banana kola na on a langwa te. Oh, na milaka koka na mai kuiti na nga na salango nga moko koka mai bon cigarette eza drink cigarette eza drink te il y a des drinks et des drinks oyebite kuiti nde ezaka différent mais ba kuiti eza ebele oyebite bongo mutu mosu alango mwasi eza kuiti yango oyo kasi kuiti komo na onika kuiti wana so nga kuiti na nga koka na mai koka mai ozo comprendre so na lingaki nazaki mutu abe intérêt mais na ozana we ratile lote obi nga basekanga baselanga combien de missions na mukili on dirait avion nzambe mutasala nzoka mutu nda sala avion bato bakomisa avion lokwa likambu moko boye bazobanga chef routinier te mais bazorespecte avion mutu azobanga nganga te bazobanga avion tala degré siko lelo nana poto ti nga baloba na nga wera kutu amema ata lufu te molobelaka bato mais lelo nana poto donc eloko esilaka te ba oui la raté ba dunyo surtout o ba lingara ba artiste na bango o non ba voyager te ba laksaka ba amour vrai
ata mukolo orchestre azulo visate o sutu kanali so suka yemo pena tala kombo mutu ebimia nzamba sali na manière na ye parce que bolingo nzambe mutamona kati biso to mona libanda to linga ka place misala to salaka to considérant voilà. OK, merci beaucoup. Odile Manzaka musalo salaka o s'inspirer na nani? Na école ya Sankarato, na école ya Krisinjora. Krisinjora c'est azana ba fruit ya antral ya Mosaka. Ngana ko s'inspirer na ndeni. Ye inspirer na mwana mubali, ye mubali. Nga mwana mwasi po na 8 ans ko sala manzaka te fagi na yana ngopo comprendre. Mais on s'est maquillé quand même. On a perruque. D'accord. T'as la différence en place de Tchanga. Non, j'ai dit bravo à Venanga Blachar Mosaka ya Ebi ya Boranga tout le temps, merci pour la dédicace et puis na ba fortifier. On dit les manzaka te tirer leur charge à des wenge. Je suis là. Donc bouger te. So me na papa chéri ti jeudi, wera ti jeudi nazawana. Donc et puis à Sankara d'écoute, écoute loulou nanga donc lui c'est mon loulou. Donc et puis donc voilà. Donc on a fouillé entral ya mututé. Parce que on a parcours ya na sali batu tout otanga basali yango te. Nga na sali banzonzingi mutu moko te va salite. Nga na yambi batu na be mission. J'étais chroniqueuse avant na koma na mambuke, il faut na se poser ka na wera. Pourquoi? Na monaki na musala nga na osala oyamba batu lelo ba polémique ezebele nga na posa wera na côté na ba blème. Na yambi mutu afingi mutu na yambi mutu et puis la plupart batu bana succès lelo za bandeko nanga na salaki na bango na wenge. À quoi bon ok yamba venanga jani quoi du méritier et ko simbate c'est que na tiki musala pas ba dire merci mbadinga. Isaac impeka ele na pesi obamboti sikozali. Ozomona na tiki musala nga na komi sikoyo na yana teka image ya wera ndenge tozalelo. Cela veut dire na parcours amakamnanga eza ndenge moko différent na batu tout balobelaka batu na TV. Est-ce que toi qui est bien? Toi qui est bien. Merci, merci. OK. Sankara d'écoute abandé kozwa fonction ozo jouer lelo qui chante à Paris, album sur bimi, ata single peu importe, mais azaki wana en permanent. On dirait la maison mère yo tigali yo moko. Fonction il y a Sankara c'est quoi comme non, il y a tout le monde, il y a tout le monde. Sankara a toujours na fonctionné. Il y a comme un snap pour la vérité. Non, il y a comme un voyage. Et un message. Et un message, tu as 30 minutes, 40 minutes pour la maison mère. Bon, tu as na TV, nga nazarana trop na TV Kishasa parce que tu as na ba mesure na nga monacha. Donc ba TV Kishasa le longa na ko peut-être pas maintenant Tony Coco na pression mbote. Papi les princes j'étais salué aussi à passant merci pour la dédicace chez Tony Coco et Komi. Donc on a ko peut-être pas Tony Coco. Donc nga na okut na osa émission ti. Donc na bato na yo okuta wana. Ba monika ki mutambongo aye. Donc il faut dépenser d'abord parce que bato tout ba boaka nga bazaka na ba TV wana. Donc est-ce qu'on a un message à wera. Parce qu'on a ça que na tombe na $10. Parce qu'on a un ndenge na fonctionner na oko kate muta senga ngelo kuna za na ngoti. Donc et pe sanga ce qu'on a comme on a ba moins. Il y a par rapport à ndenge nga na yeli na ndenge na ozongela. Donc pour na télé mana ça la émission na ba TV, il faut na tambola peut-être tambo soit na 500. Pour place l'émission tout na bando kende. Na bato na que c'est la émission. Il faut décodage ezala. Ozo mona mais au contraire papi les princes roya na yekutu pe kutu so kuta na batu donc eza ngo normal. Donc biso siko tona ba pomo beto lata ba ber. Donc muto mona ka eza kaka. Donc papi les princes ba limbisa mais yo ba limbisa. Nga ba limbisa na ndenga mona papi les princes limbisa ngati. Et bongo siko bato ba kuta ngana na limbisa ngati. Papi les princes limbisa ngati. Ata mutu passe bo appel. Oh, les Kamboubou appellent. Allez-y. Eh, ya vous êtes responsable. Donc, c'est mon frère. Dans la moutarde, on a le téléphone, on a le téléphone. Faut s'attirer. Merci na quatre ans, c'est quand même. Merci beaucoup pour la bolingo. C'était bana. Moi, si naïba sambela pour nanga et tout. Merci beaucoup. Et puis, on a un programme sous OK. Toi avancer. Yo no na bongo so ba tshemu tuma kufanga na ndima ya kende yo kende te. Ba kode dimine toni. OK, ouais, c'était toi avancer. Donc ba ba déjà que dans un programme pe na Pont Noir. Na Pont Noir. Ouais, Tobima to kende pe Pont Noir. Donc ba concert eza kuna oyo wenye musique à maison mère. Voilà, avant poto, avant boya boy. Ouais, avant non, le roi de la forêt a ça 10 jours caca. OK. Donc ça 10 jours. Donc il y a les 6 heures, ça les 10 jours. 10 jours après, vraiment Pont Noir.
Ah, ok. Donc Braza Dolizy Pont Noir bandeko tu ya Dolizy ya Pont Noir ya Brazzaville bozela wenge musique à maison mère donc toroya wana pour toujours toyebi ke eloko eza lelo tout se paye ici bas merci nango merci na batu tout babeti na kati merci beaucoup GB Jamaïque Goldberg ngani Wasabo Igo Sente mais réalisateur na biso kata ndeko kata ya zapeka lo wayo maina koka bon Pamela Diza match elle était de la partie ce soir elle s'appelle Pamela Diza match Soleil faut sentir charge d'abord Pamela Diza match est-ce que tu kende bien bien c'est le passeport diplomatique en dollars derrière la caméra ce soir merci pour la belle image donc Pont Noir Brazzaville bozelabi odile manzaka na bino tokoyaka wana nayebi ke bandeko ebele ya Pont Noir baza na besoin na nga bamonanga kala sepe ya mboka tokozala wana na Dolizy tokokota wana en tout cas merci beaucoup na bandeko kuna pe ozana bano ozana mwana on dirait na Dolizy mwana oui nani wana Merlin Bouton ok kuna pe ozana mwana chi ouais mosala ndeko vandiso na kati na biso ndenge bana Fabrigas babi nini mosala evanto nakati na bino nakati ya maison mère mosala wana wata mosala nde vandiso Olivier alobi na wenge pika pende Fabrigas alobi elo musoko omona ngo eza na valeur te ayimba le phrase mo wana ekimi ngai wala na biso ba yebi voilà alobi atiaki beauté donc moi si mosusu voilà bato batiaki beauté lobi na wenge lelo baza sauté voilà donc nga na eloko oloba mpona bamisie ebele te nayebi kaka nde obi mwana biso azali nazongisika na référence wana donc batravaille po bapesa biso esengo ya kosola bango na tv nga odilema nzaka na koya kosola n'importe qui te pardon nga na koya kosola moto atie date na poto mpona honneur ya wenge moto wana besoin tolongola carence wana tolongola souci ya ebele beaucoup d'années bapapa wemba bayokaka musique ezongi na poto mais bongo bayeso teke bato bakufa bayoka bango bakolo ndule bango baoyokaka na ndule bayokaka musique ezongaki parce que bango bake musique ezalaki sute ebanda obeta te poto ezalaki na chabert ya ndule cette fois-ci sikoyo bazongisela biso ndule nga nalingi bamisie nyonso babeta na maison mère naza na nga prêt et prête ya kosalela bino bapromotion mpona baconcert maintenant ya babétise donc ngai kutu nde naza boye boya kobeta nde baconcert mpona lokumu ya wera naza wana pepele ya visa mais oui nani aza ngai visa Fabrigas papa bongo fali pas vite yo teka Fabrigas bo fali as mama kako bika bana na bino ya wenge fo acha badate ba kobeta mais ça pas bongo bato nyonso nde baza bongo babadora te ba visa héritier zo visa te ya ba démarche musu peza la rapé ko koti ezali makambo ba démarche ba visa ezate so monike ezo simba te kotika na kati okese héritier oye peta conseil yo bongo okoki mata awa mais ça c'est le rare. Ok, merci beaucoup. Alors, Odile Manzaka, secret no ezara nini? Courtoisie wana na Koffi Olomide, courtoisie na Jibin Piana, courtoisie na tenga courtoisie na été. Courtoisie na été. Wana courtoisie routière toni. Landry japonais à Longwe. Otangi batu na potonga ye. Oh, landry japonais à Longwe. Otatika boyo baby c'est mission. Tino baby c'est mission quand même. Secret na yeza la kali. Ah, maman. C'est pays. En plus dans la maison mère, là te que o leka to cha misapi. To ba cha o misapi na bokese wana rien du tout. Mais plus ka yo telema mais batu bazolongwa ba obanga. Odi manjaka secret ne zara nini ko kabla ta bata wenge ba passe na mamusala kabla ta ngai pardon otangi ba formal l'émission na ngai ya nga sa émission bata wera okindoki te na sala onini na beto libaku depuis wapi tenga ngai ba secret kaka wana za chabert secret kaka na ba ojo kute bima vyazo lela na bia yo kasi ko zando dile manzaka mtalo ko la poupée boy alors mona poupée ya Mariano yo ngaka bote no ga yango desa yo saba jusqu'au zwanga na chombo pona changer ba voix
Moi, on a commis Yankee. On a commis maman Ndele Tchakou sans bec. C'est comme ça qu'on zwinga na nenga tongo. Nana voix nanga. C'est qu'il faut supporter voix wana. Ah, c'est comme ça supporter ngote. Au CD. Au CD. Bon, on s'en a condor. Quand on souka nous andeni. Oh. Donc secret na wana. Secret nanga donc naza mutuka ndingo zo mona wana. Donc chanzaka ba fans. Bingate. Donc ndemo ngala ngema. Ngai naza na uta na mai. Ok. Alors, uta na mai, pourquoi vous foulez les musiciens na hote? Net banane. Ba musiciens au foulez ba hote tout à l'heure. Au bando tanga ba musiciens. Donc moi je suis là pour na batu tout hein et surtout bandeko ba bazo sala musala lelo oyo iza ba catholique o lelo en tout cas mutumo wa ruboya te ba inongo. Bah, il y a tout le monde qui a une émission aussi là. Mais autant que là, on a une émission de la maison, mais c'est pas une nouvelle. Il y a un lobby. Si on a un orchestre Moubimba, on a une émission aussi là. Donc, on a Dinara, Michigan, on a Yamoukolo, on a Papi Kakol Sebondo, tout le monde quand tu donc Papi Kakol Sebondo. Tozana ba Dimacha combien Luka? Naza mutute yaya. Ah. Naza combien Luka? Combien Luka te batutu bazana bangwa mobimba natangi batututi. Ouais, natangi batutu. Natangi Dinara, donc natangi batutu. Te menenge sala ke miso mwa boye, ate miso ga ya pale ndenge olingaka, ovai na mwa salon na yo, obino to sala mwa staff mo mobondo ba mise bazawana. Vous présentez moko de ton domaine à l'époque à Bawata, tout le monde au monde a au talibo à Owata, au talibo au Fabrigas, au talibo Yomorutu et l'ongis était comme déjà le roi moi. On a la présenté un pas moko. J'ai fait sorte d'être moi non. J'ai fait l'effort, j'ai sacrifié ce que je peux sacrifier pour être là. J'ai travaillé fort et dur pour être là maman. Bah quand on présente au 100 fois na batu. Ne pense pas que mon collègue va nous présenter même 1000 fois na batu bio. Non. Il faut ça l'effort. Ngana lala qui te tombe le même rote kimono. Est-ce que toi qui est bien? Toi qui est bien. Place à moi toi qui est bien. Na lala qui te erwera lobaki tozo ça la répétition. Na zala ki wana. J'étais là chaque jour na répétition bata wera. Ponani. Naza awat. Na biso ki naza dikolozo déranger nga. Oui, déranger. Mais na mati escalier. Ponani. Teti ero eza bututi. Na kolala nanga. Na malila. Eza na mutu musuta mso pesa message ya wera. Ozo kantondi ozo fula wera te. Wera sala déjà combo. Ne naza bwe na opesa message ya wera. Et puis nazo miteka d'une manière. D'une autre. Ata na memi mutu na njoto. Ne pense pas que batu nanga ba okoma batu na ye. Oui. Yenda ko sala sorti ka bakisa batu na oya kuti na wenge. Na utolo bano teke musala ndezo vandiso. Héritier mutayemba ngote. Alobango na Merlin Bouton na nzemba primis. Musala ndezo, musala ya mutu ndezo vandisa mo. Yango ndelo barawa. Ouais razo lingo dile te po batu balingaka et toi registrer batu ba ikonte. Premièrement pour na apport. Na kiti na aéroport mbala moko na fatigue avion na komi na salle. Na permite na luki shawarma te. Obengi nga tout à l'heure nzeleza okanga mais je suis là pour un message à Wera. Mutu musu pas ça la kolekanga. Wera pour nga moko na ndima charge wana te parce que aza monene. Wera za njoko na mtakata eteni na. Eteni na. Place olingo lamba. Est-ce que toi qui es bien? Si toi qui es bien. Ce qui va ça là qui mukili après batina banzela na ba prince pour référence ezala. Toi ton référence c'est quoi? C'est pas Odile Manzaka. Moi je fais ma référence, toi aussi fais le mien. Linga ozala koleka Odile. Toi na sima Odile. Kozela Odile était. Odile peut jusqu'à là zo continuer comité kakaka. Non na cité. Oh non c'est cité. Na teka ki héritier te. Na teka ki Fabregas te. Na teka ki déplique te. Na teka ki mutute. Miteka ba. Ba miteka ki. O balinga bazala o baza. Ngana ko yo otanga yo 100 fois awa. Mais faut convaincre batu pe na otanga oti na musala. Faut convaincre li toyi ya batu elinga yo. Kozela Odile Manzaka te. Odile otanga ne mais yozo convaincre batu na nini. Est-ce que toi qui es bien? Et toi qui es bien. Ozo convaincre batu na nini. Wera olingo po na nini. Wera olingo dile te po ba benga ke pitbull kondo 13 yango te. Il faut apport ezala.
Fidélité aussi. J'étais là na 14 ans. Et jusqu'aujourd'hui, je suis là. Natiki ndako, natiki mwana, natiki maramunyo, natiki mobali, natiki famille. Na ye na avion pour na musala ya wera. Et puis na rozonga. Déjà confiance à bongo. Yo yebisanga. Ata natangi mokili mobimba bazara na orchestre. Eza devoir yanga natangi pe mokili mobimba c'est bon. Mais ton apport, ozo convaincre bato. Pour ba côte son amitié mandé pour dire la quota. Tu fais quoi? Parce que là mutu ça bino ke na émission te. Nga na za réseau ya TV na PCA. Que son na mbongo te mona ke TV ça exact. Parce que bato tout ba na TV baza bato nanga. Ba komisanga mutu mbongo. Député. Nane o mata avion lisusu. Donc son a ke wa fona zika. Siko nga moko ni naza ba pona vivre na kin fona za na $1000 na mois. Na payer palais, na futa ba stand, na futa bata misala. Siko $1000 wana déjà pa famille pe koto yo donc tik ke zongi et tiraillement. Siko yo oko sa pe kalki mona ke rep na tam soupe na fay, après ça 20 ali yango. Parce que c'est lui qui a fait que ba fay comme moi carburant ouais. Vous mona. Siko moto moto pas 20 on fay ba ta famille pe ba ke vendre le réunion. Oh ya zo pesa vote son fay ndeni. Oh. Yo ebeka ko sa ki nzonza mabala. Est-ce que ebe mamba vient ba famille? O eba ki te moto boule avion na vie nanga. Ali a fait ite ya. Ali a fait. Non, moi j'ai pas de problème avec moto donc ngana zawana. Musala na ngeza ko salela bango ba promotion. Ba sali nzembu na ye ko teka bango. Vous comprenez? Mais là, tu as vendu boy comme histoire, Tony. C'est ça la série. Tony, nga ba otanga ba. C'est la réalité. Ah, ça ko boka ba avec Christian pour pâté référendum. Merci. Ko boka ba Flavie Panda garçon shopping. Na ba Pito Mavungu ba ya Serge Kusakusa. Vous comprenez? Ba to ba décodage, moi décodage. Musicien aza plus kenga. Comment aza plus kenga? Il faut yebana plus kenga. Pourquoi aza plus kenga? Atele marana wera. Na télé mana wera te yo sala ma photo mwani nanga na bango banani bango fula mninga bango bazaka na 20 odi mais vient jour atambla na ba musicien mona zo tambwa abanda tambwa na ba fuji donc biso to vanda to bando sa mission ya bato ozutanga bato ba forme na tuni ouais c'est un exemple kaka de la pese moni ka suka nango obibeti baku oke obimisa komba pididi yango bazi visa te pour États-Unis bakangi pididi bino bolingo memela bango ya pirate ozo chaber. Ok, merci. Bien. Donc, soufflez Mouké, joyeux anniversaire à Peola Sala. Joyeux anniversaire. Na bien, na mission na bango pe bossa ya bongo. Na be mission na bango. Na bo bata lili makaya baza awa. Souhaitez un joyeux anniversaire na Peola Sala. Moi lokoza. Hein? Peola Sala. Moi lokoza. Ba on ba ko le studio so lo pas ba on. Peola Sala. Peola. Naza wana. Peola Sala, joyeux anniversaire. En tout cas, coucou la famille, laissez-moi souhaiter un très bon joyeux anniversaire à mon loulou. Elle s'appelle Peola Sawa. De Peola Sala. De la part de ta sœur Odile Manzaka, moi Sinzambe. On va fêter pour toi, on va sabler des champagnes pour toi, on va péter de la bonne zik pour toi, Peola Sala. Joyeux anniversaire, voilà. Ok, merci beaucoup. Donc voilà, Irène Bangui, donc président Bec et sénateur, Jay Toussé, vos bons séjours à Paris et Ben Dongala, Tobo Sanibinote, Rocky Massamba da Silva, Tokutanama tout à l'heure après concert. Donc da Silva, le policier de Paris Moningaya, Pamela Dizamatch et Tobo Sanité, Njuzi, Kidoda. On est toujours ensemble et tout garder toujours moral. Donc toujours continuer. Jimmy Chimanga, porte de la chapelle. Venanga Jimmy Chimanga, porte de la chapelle. Odile Manzaka Tisali, Zulu Pipex. Est-ce que qui vient Jimmy Chimanga, des tokens de bien. Tu bois la paix maman Lili Makaya, poto Vandia. Lili Makaya. Lili Makaya. Il y a pas ça devant Makasi. Il y a succès à battre 100 mètres. Oya donc Martini Mbia. Martini Mbia, de la part de Lili Makaya, Odile Manzaka Tessali, Irène Mbangi. Irène Mbangi. Irène Mbangi, on Tessali, et Célestin Loboko. Célestin Loboko, Alamba Lamba. Célestin Loboko, Togoya Peto Meka Loboko. Donc, de la part de Lili Makaya, toujours. Donc, voilà, merci beaucoup. C'était là. Martine
Martine Mbia et Iran Mbangi. Donc voilà. Ok, voilà, tokomo qui n'est vraiment na souka moi des dernières questions. Makambo eso le kala saba na bino. Ouais, son azalaki na festival là. Malgré Mboula, mais azalaki quand même à l'accès présence na ye. Ah, tout le monde na Paris, azalaki na scène musicale, aeli héritier wata Mwinda, mais miel de son na ya moi liboso fils aîné, Didier Lacoste, ainsi de suite. Pourquoi azo c'est là-bas même faveur te? Babeti wapi na poto. Nia journaliste na question réponse. Oh, fa obengeta vosa émission benga kete. Te benga na tuli qu'est-ce qui se passe sur la festival ezaki na nini na Kinshasa na Congo. Fa sa ni na festival. Te na lobby ndenga kenda na festival na Kini. Lacoste va beta peka na Kini. Wana au côté ni. Oyo zika yo ndo na programme. Na be yo comment nani kuna orchestre Lacoste. Ndeti ngabo na so na Lacoste na yebata mukono wa beta concert. Donc, on a pensé déjà, moi, c'est si kaza. Livé mon cycle, na peso bambote. Ya musika sika bambote no yangwana. Ngana sola na fils aîné. Ya des fils aînés. Non, qu'est-ce que c'est wana? Na meso ba ko fils aîné. Mais bon, il va arrêter. Comment vous avez la dernière fils? Maison mère ya bango. Dernier fils na fils aîné. Toza la maison mère ya bango na lelo. Soki fils aîné ya bango, wana etalingate. Mais ya lelo, fils aîné nani? Prenez un fils d'un fils aîné, kakolt. Moutou moutoute. Bon, mais tout temps, il y a ma tout le temps, sur Batouaza, les bandes na kat. Ils ont la kat. Ngana zolo ba makambo to o ba o makambo o moninga mukuna bando ya sikuna ba détail ba makambo na yoka na ba TV et reçoit batu mais comme nana po ya wera bon chacun na ndenge ne o sa valeur na ndenge o ya lingeli voilà mais ngai na yebike premier fils na dernier fils ndeto za boiza kakol. OK, voilà wana selonga na yebite ndeti ngana za na so na vena la kosa na yebata place betarate yo lingo yebisanga bo ngana yebite bongo wera o yeba erni na ndenge mabete poza dom na lile wana za makamba ba polémique teza normal toza batu même nga bo pona sa likambo na ko informer batu likambo eza na information te ata kongo ne bateka ngo wana po biso to koma ba chinois toza informer ozo mona mboko na belo mo refanda u me la raté bon na miel de son bo ebi peka te miel kuta a ignorer lobike Mwinda o président ako selinga makambo pa migenie machenga temo le kuta miel na sala on apesi Mwinda o Mwika sinasa question Mwinda o wera sona pesa ke Richard Lobio Mwinda ezanga ba pile Mwinda mo ezanga ba eza torche ezanga ba pile donc na bando côté la miel pour Abraham mais na monika ba bundana en tout cas Abraham bongsa ba biloko makasi pour na miel bosa la guerre po on dirait guerre on peut yabino lembi ponga mna bandisa rando ngo ngam na sala ngo zana ngo ba blague Abraham leka tumba miel zong sape ba mo kuma ya solo miel kuta tika ni Abraham kanga na miel ngamo pe na tali bo Abraham azar escapé poso ka sona miel ta sona nana ba mise ba sebele siko pona nini Abraham yo pona ba miel pa comment nga message a tout tenga tuni question ya miel de son a ignorer donc ezala ko a choli Mwinda a choli cadeau oyo wera son a ela ki héritier wata ya nazo décortiquer OK bien d'ailleurs ko ka c'était na opesa ka mama papante nazo memo na nzela tito ko en place ya Mwinda OK let miel na concert rose ata tondolo ye ba opesa pata po mutu nyoso za Mwinda te OK mutu sozo Mwinda te siko to ba pesi miel tondolo to Lucas ko mutu nini akoya ko leka lo bake tondolo ane za ki sanzete parce que so Mwinda ba pesi ez éclairage ya bino nyonso yo ko lukila ngo ba pile banini ezaka nyonso na kata carton donc ba pesa Mwinda ba ndo pesa sona ba pile banini ata yo moko analyse bidon débat stérile donc mais na aussi sango bongoti miel ko senga makambo ona idiofa nga témoin yaya ukasenga tena la TV tetoni onga soko betting eloko na TV ata na talite bakokata lievengeso papa na grâce dia kokata tala mutu na yo ndika betio na tali bien le vane pas miginyema oye poto mbali biloko cha salte ya biso to sa promotion de konanga yo baniso biloko na bando pekisa batu miel à niveau jonga azane a jonga c'est bon mais miel de balandani miel le roi a fabriqué sa date il faut que Zénith en tout cas faut bocha date bolimbi sanga na lingi bino makasi makelele to Zénith
makelele tolem parce que nga na bulu nanga nde nazalaki en tout cas miel akoselinga makambo na idiofa nani Lacoste akende kotonga epa wera miel yo toi tu penses que yo kovanda na tv oyo koloba mambo ndenge wana ezonore yo mpenza oui oza na besoin wera toboyi te ozalaka na ngati nga kunaka ko toya kotala oti na studio azalaka mpe na papa na bango yango mais na comprenaki ke bango na Lacoste no babeti basala minene te c'est normal basonaka ozomona miel mpe amoni ke mutu nde ya kokanga ti jeudi Lacoste basona na bango ozomona so batiaka basali maman bitumba esili pour vous basali mutu ezobomisa baka boyo osona héritier na otiesala minene te okindoki te ata yo moko te na ndenge mabe te esimbi te moninga abeti 6500 yaya ate akebakisa na Belgique ayayaya wana héritier ye mpe ata na ina loba makambo nomona estome kati ezokataka pwani papa oya lisusu nazwaki chabel nazwaki chabel na la scène papa oya lisusu yoka place naza ozwaki chabel bo chabel ozwa ndeni nazwaki libanga te po Karine Mokonzi azalaki wana c'est ça émission esili émission osila te yoka parce que mutu akanga mabanga yoka yaya yoka papu yoka ozobebisa ti ozobebisa mosi osala nanga émission zala po tokóma na bakestion ebele po nde toza boye nde tosisi mambo miel te tozaka na wana miel ye faire partie sikoyo na bango tune na englobe ozokomprendre nde nazotia awa yaya c'est que moi je fais na vie na nga na héritier ya nokon moto osala ngo na ye cet amour vrai qu'héritier me montre ata motu moko ti oyo olakisa ye nga na koya ta mosu nasali délire na nga nga nzambe alibanga ti nga kende mpe héritier na ozela mbongo te oyoka teke napesa plus de $800 na martyr trésor buto azalaki wana akongo baluka bo te o match te concert tomata chabel podium tonga moi j'ai $. Comment ya mbala moko te na baconcert héritier nakenda kopesa $. Yamba tout le monde, Jack Love Azana, Bambulance, Yamba Foudre, Junior, Jires Foudre, Zoa Bango. Oye biso mwana mwasi wana yebi nde babetaka matolo ti. Na sola na mbongo. Nga na semba te. Naza mutalanda ba misia pona tomate ti. Na misia koloba pasola nga tomate ndoki. Obelele na balabala zate. Moi c'est entre vieux, masse à petit, on s'arrête. On a des respects mutuels. Wana makambo ya tomate te c'est que tango solanga na pona nga o ba misia ba respectaka oyo yoka ke nazana ba mabanga ya bazinga tomate te po babwaka nga attends malembe ozolo ba trop moi ça za raboete ozo bien bisat moi ça tout na gazela bas décortiquer bas oyambi pitbull ye na sili c'est la yo ozo ya ba ndongene mise na binaki shabera ngosukozo ke ngondengeni apesa eza blague na ko sala pona era Olanda yoka gu ngam na loba na mission na bina o mema ba tchaku na concert héritier nga zo visa na bango wapi mais c'est une manière ya olamusa gu moko boya frère et sœur nga na luka libangi héritier na concert 4 asala ba naza na ba mabanga mezaka ke totekaka eloko yango esila te ya concert po we razalaki est-ce que tokende bien mais ngane eza kutu héritier nanga eza libanga te yaya so yo accompagner wera le 8 donc wera botie muta ndenge wana ya accompagnement mais tout retourner la na sebondo na lobi bodo yo botie wera accompagnement mabeti so bokomo comme ça wera accompagnement aya le 6 concert le 8 donc c'est là yo wera tiki mamunyo ça ça bando yaka na ba concert bato ya bato te mwana na ya bino nde bolo comme to beta ba concert alors donc biso moto na posa guna biso te biso moto tempe na podium na biso to tondi wana donc biso to bado ketika ka we donc comme accompagnement non ali ayaki déjà l'invitation liboso c'est bon donc aye na silisaki te ko charando fona décortiquer loko mabwa bien naza wana mais loko selinga makambo ochenga témoin na idiofa na kangina komba idiofa ka pona c'est na yeba komba ngote na luki on pa bato mboka ngoza nini na luki na taloke ko lukisanga na komba idiofa pona kangango ba mabanga batebele leki le likola kombo na luki yango ya oluka miel moi j'ai des preuves boti ko bimisa we mabe quelle que soit la manière ko loba ato lobi ke la coste et puis oyebi ke la coste na pouvoir oyo tonga mutepa we raté
so nga mona na pouvoir te bongo la coste okoma na ndeni toi tu penses que la coste ko séparer wera na bato azwi wapi esimbi te soki yo oza capable ya okabola wera na bato te ozotia la coste etant que qui bino tu boza ndenge moko pa wera papa na la coste na yo na tout le monde pa wera okabola mutu te prévani na loba erreur to blème moko te ya bamisia balongwa na TV. Pourquoi au la coste de chef coutumier wenge et tant que qui la coste que tongo pa wera pourquoi jouer et le bon pourquoi s'il te plaît to solano hernia ça essaye d'enlever ba biloko ndingwa c'est pas bon yo na les rois de la forêt bozala bien so za bien na wera te même nga au monde ngati ils avaient pas si pour mon akakol mais moi et toi on se parle on s'écrit chaque fois so ozali na poste dédicace nga sala ngo sala na ba disque j'ai dit merci comme depuis que fait aussi na ba disque. Vous avez un petit discours bondeni. Pourquoi vous avez un discours à formol? Vous avez un discours à discours na TV que dit non. Vous avez la biso à date il y a concert à munene na poto ya wana na tenda likola podium. Yo ba la biso ba si je savais et puis ya wapi? Ya nini ki kufuka mbongo ngo nini? Idiofa. Papa to sala onini ngo ya. Yo kana idiofa te. O to sala onini te va munene na migyo vandi zo la makambo ya inaperçu. Oh nga batonga nge pa la coste que tonga pa wera na ndenge ni otie biso ba témoin otie ba tebele ba témoin ba lamu singa la pongi na yebi yango te mais moi j'ai des preuves ya vidéo ya idiofa obozo yemba na wera bubu akapenga ko wana ezaki wapi to ti koloba makambo pona ko bimisa ta musu bande ko musu mabe so boza problème non la coste boza ba problème non particulier non comme la gens na mutu a wera. Toyebi ke boza pe na ba problème te c'est juste car que jalousie pesate te ko wela bazo wela papa pe bolingo te zaka ke makila wenge esengaka esote OK yango esote mabe nango etalaka ba agité bisota sota OK nga na monaki la coste na miel na idiofa bazaki ya bon terme babande pe ko solola mais du coup et comme tiraillement nga na mamna ba welelaka etalaka ngate mais elo na sengaka bolongolaka kombo ya wera parce que nga naza bibaluka baluka naza pena muta zo baluka nyonso mutu nanga pezo ba na baluka te tout le monde peut te ba roza muinda OK bata biberon ba rozala bata o ba pese pe mwasi a rozala bon sozo bala te oza misia ba yelo na mwasi courrier te ya tomate wana ezanjere wata wana wata azwaki muinda mama azwaki muinda ba français ezebele siko seka na monique na place bato noir pe ba muinda na place muinda fa ba pesa ende mwasi na lobi ngana zo loba boye tout le monde te ba roza muinda bata muinda ba rozala bato ya biberon ba rozala bata likofi pe ba rozala ya obia ya plipetch ya no bazanga ndenge nini bongo mutu alongo na ndako ye kofinga wera c'est noir soka beti concert boyele noir OK ouais tout le monde azo mwinda te ozo mwinda hérita memaka ekira batu alongo li chômage na ba famille bataye na bon concert na poto azo mwinda te papa to sali oni mwinda makati dadi wera nano memata 2 personnes ite na poto ata ba pose ka ndeza ba pose kindoki te bena na ebité o bizisia o ngai ne na redi amisi kuta memata moi 4 personnes OK merci beaucoup Odile Manzaka to mi na suka na ba ndengo ba ba kimila pina ba poto fe la boine problème na ambassade des fois ya kuta tayo moko je kana 4 personnes en tout cas bonne chance na oui Claudie qui nous a na na compagnie OK autant na ba staff à maison mère est-ce que ndenge na des émissions spécifiques te yasuka yango question suka yango na te question suka est-ce que toi qui est bien te toi qui est vraiment bien question suka ndenge tambola c'est le zo kanza ke batu tourner balongo na wenge baza calibre moko ozo baby ozo boma te wana kuna ke na longo déjà ozo kutuna na chata ata Comme on a zela ozo le gata na veni moi matango mo leta koma ezate na matanga kuzu na beta to na matanga na zongi maison mais yo ke no kotia batu tu balonga maison mais bande mo ba sale fort pour ba koma ndenge moko to kotia batu na côté c'est le respect qu'on doit imposer
mais c'est pas que ma place à Moutoutou Moutazwa, non. Heureusement, place au deal était parce que moi, j'ai travaillé pour être là, maman. En plus, tu continues à travailler. Je suis en train de continuer, maman. Okay. C'est quoi? Yo, quand rapport à la Guinée, maman, comme il est comme moi. Ils ont bon travailler, n'est-ce pas? Prenez de la peine. Oh, baninga bazolongo la wera soni. Yo vandika wana formo la TV. Bon, comme ça, la TV, bah, tu vas salle de bibembe. Kolela chaque jour comme ma wera. Muda, bon, yemba nzembuno, Chaber. Banda yaki a sokoli pa na TV. Abandika ngato na zaki na wenge. Héros, si je savais. Zandokia. Na madili kutaku. Yemba kasi wera zate terrain net yangoyo. Batu ba uta ki chassa ba uta date na poto. Concert, beta concert, Chaber. Au sokoli basani makase pa moi na poto. Aloeli batu rediffusion mambolika na maison mère. Wandokia formol nyam. OK, merci beaucoup. Animateur à formol. Ozanga classique. Balo baba. Aussi sous la baisse sous. Voilà nan. Oh la baisse aussi sous. Ngala tan comme toi. Ah bon. Autant moi qui na ba staff ya maison mère au visiter qui basal quand même donc moni communication yo na ba staff mususu à maison mère. Est-ce que ils vous promettent par rapport à la date retour à les rois de la forêt que vous allez assurer? En tout cas, ça vraiment assuré batu bazolela. Ouais. Donc batu pena bazolela Véro Mango itopeso bambo tisiko zali. Donc batu bazolela pena babodi le manzaka les rois de la forêt ça l'effort donné bazabo écoute toi na batu mususu ko babi mukindi. Écoute zaka so ba fongoli ka guichet pamba mo babiesi. Na ba Bobli Falancia. Bobli Falancia. Vie Bob Kinzondo. Motema meje mo patibi. Topesi ombote. Donc écoute zaka na poto pe mpoko bazala. Bazala. Moi c'est de la nia autondi. Bob Kinzondo topesi ombote. Donc ils a na bateau ba ozila dans so bateka ba fongoli ka pa guichet. Ouais. Ba bien maman vide. OK. Donc mamba we raconte za mambo ka motin. Tant que force na ezali, eza république wa bimisi ya musique. Moi na nyonso na ebite ga otika te papa bango zobeta. Donc ils appellent que non, bah tout au monde a les canons et puis bango tout bah vous avez invité sauf personne mais tout beau inde bah formol pour nga pena osa bah choix. OK. Voilà. Merci beaucoup de la manière à tout comme vraiment dans souka émission la biso. Bah tout bah continuer un grand merci. Bah continuer vraiment nga bah le pesa nga malobate ya. Est-ce que toi qui est bien? Toi qui est bien, bon, vas-y. Bah, tu vas continuer pour savourer pendant tous ces pays ici-bas. La danse du moment. Merci beaucoup pour la générique on est dans le Banakati. Donc, au étambu sibiso de continuer pour biso. Au mon orchestre avant Anaya Boubazaki na Guinée. Donc, ici qu'à président Torbia Obiangema, où il y a Bengisaki orchestre à Mugimba. Grâce toujours, il y a force, il y a Wengi musique à maison mère et na générique single oyo. Les autres c'est lengi, bah tu bazo binango comme c'est doit tous ces pays ici-bas. Donc, dans sa maca, c'était mes ans à conseil Nakati. Donc, comme j'ai dit chaque fois, il est le même, le hier, aujourd'hui, éternellement. Il s'appelle le roi de la forêt, Ngia Mamakanda. Oh, Eza, qui est le retour du roi, Namikili, Kandena Loba, Mikili, Miliki. Date na calendrier. Donc, date Kalamingi Tiawa, lundi déjà, Ndena Loba. Donc, lundi, ça, les publié. Après, Bissot, Roleka, toujours pour nous repérer Sambela. Les 10 dans Anakin et les 24, je serai ici à Paris, dans Roson, à Awa. Donc, en tout cas, Batoubo continue à s'abonner na YouTube à le roi de la forêt aux alliés Werason officiel. Na page YouTube, na page Facebook naie Werason toujours officiel. Bo télécharger toujours tous ces pays ici bas, ba vie na ngopenda mutumora ko buka na tendenge zali donc Zambe. Mutumora ko boya te ba vie na ngolelo donc bo continue toujours ko talango Alex Ntima yoyebi babi na pe. Babi nangope de nous zobile topesio bambote donc batupenda en tout cas waniza kutu babi na tepo ba challenge partout au moni leona ya bakitari salami donc batu toujours en tout cas eloko to kopesa bino loko la merci ezate bozi pena tous ces pays ici ba danse moko ya trop pète et puis batu ba benganga partout dit les manzaka le roi de la forêt a bimisa biso générique mususu te na décembre tozaka na besoin tous ces pays ici ba mais boye ba le roi de la forêt ya pona master bateau balingara mabanga ovantsa bakombo pe ya kala mingi te awa donc beaucoup ça na pendo bengo di le manzaka na numéro nanga et studio eza penda donc 20 ans ça n'est qu'à 10 jours donc poto kangisa penda suna ba makombo batu ya Willy Pensiana merci beaucoup bakombo batutu oyo ezala penda ki balinga ba dédicace et tout bino mo boyebi donc tozala wana malgré studio ezala ya huis clos mais bateau to solara déjà to binde to kinango bat balelo di le manzaka tout ce pays si ba yo mo posi Chaber
lumière, voilà, parce que Nandolo, déjà, tu as mabangati. Donc, disque à mabanga, c'est quoi, bandi, comme on a moroté, on a la kimono, on a le cas qu'on a kimono pour moroté, Zoya. Et le roi de la phrase, pour la mastering, mercredi, déjà, aux Anamboka, 10 jours, à te contrôler sous bassal et tout, quand des mamans, merci beaucoup, vraiment, à Ivoirien, tout le monde, bateau, Bayami, tous ces petits bas, au bateau, continuer, peut toujours, au binango, challenge et tout, auto, c'est à côté, mais tout le monde a challenge partout, merci beaucoup, Nabatutu Balingaka, Wenge Musique à Maison Mère, et Wenge, c'est la force, la lumière, voilà, on est là. Ok, merci beaucoup. Donc, vous avez tellement ébélé Olanda Bisso, merci Nayo. Non, on a bois qui batouté, hein. Voilà, donc voilà, au bord à Batou. Donc, merci à toi, Pamela. En tout cas, on a fait ça, moi, Nini, pour le Congo, Batou Bolim, président Fachi, Nathalie Pays, mon quoi, va dessiner, va dessiner en France. Donc, ça, naébike, la bocacité, n'a comme ça, Congo, n'est-il qui est tout l'ingangoté, quoi. Naébite, Mboula, la Congo, comme le roi, moi, Sandoumba. Ah, Pemboula, Ebete. C'est d'indarate? T'es, aux à Paris. Yalo kwa mutana gomba mo na place ma yetu la. Na kishasa sikona gombe na matongezo yebana te. So na même place ba odinda oloba donc mokia na nga poto. Oui. Ya odinda na ya poto eza no morte. Yo kazi Congolais akoma na poto awa. Na o azana kishasa bana conscience yoka. Bana conscience mokoti. Congolais kishasa osandeni. Pona ye so azinguba. Oma bato balobanga na porte-monnaie magique. Shomi ntayibisa ngango. Balobanga na porte-monnaie magique. Po na lingo mona muta souffrir te parce que nga pe ba pesa kinga eza normal so na pesi ezonga parce que dans na mboka mo ya Congo ba tutu ba komi esprit et mutima makasi donc pona yeso azungu besu iga wana nzoka nguba na pe oko pesa pe muninga mususu ya ko lia peta loni lobe komi banguba conscience so zonka congolais sa biso bien na ngana lo bani par là mutazo longwa pena zui azimbongo atongi ndako likola caniveau babenga ngo terrassé mbula so ebeti mai ko mo sandumba ko mo tambola ka ezo ebati nzele ko kia ake paka jumaya aya kalamu ata batu ba surveiller bazate oko sunga conscience na ote ke bandako ezokota ya na batu msu ba ata na 10 francs lipate banyoka mana pasa lipa mai so edindela bango kotela bango na ndako bachola. Pourquoi mutu faut que ton ndako na caniveau ma ekolega wapi wana congolais mo wazana kishasa courant eza ya dodane Chabert air tout biso to koma lokwa ba téléspectateur a courant totala ngo kaka eko kende 100 fois na comme na poto awa TVC lokwa bouger na bi courant ke idée ya kishasa yo na oti na poto okindogite sikoyo muta tongi sous 27 immeubles yebisanga po courant wana ya bato bazana se basuka wapi nyosa no yoka babela facha za mabe mais mabe za no yo est-ce que facha yebisanga ba immeuble leke belé parce que un immeuble zo mema combien de singa courant biso kana singa ka ya era mobutu tonga lo bania nye bato tu babomba ka mbombe ba yo ko contrôler singa courant to na courant ka ya dodani ya passe au baxi ba immeuble c'est que bobo mamboka ngo ya roboma Congolais télémako yango moto comme tina niveau que mutaza député te makoma député na parlement aya rappelle chaque jour mboka mo ya formol la formol. Ok, merci beaucoup. Donc voilà, to bozaki tellement ébélé Olanda Bisso vraiment ba remerciement na bato surtout ba lingarade moemo ba remerciement na Pelé Tanfumu Guy Massamba donc bon séjour à Paris bambote na boss Riva Ngombo balobi bonsoir sur la bien Mikolo. Donc voilà, tout ça on a yo, tout ça on a Ruki Massamba da Silva, bon séjour à Paris, tout ça on a Pibo Munongo R9 depuis Angola, tout ça on a Garçon Noble d'Angola, tout ça on a CD à Gezi. Ya na boka pe mabanga bata prise pardon. Malgré ni zomona. En tout cas, merci beaucoup à Achida Nico, Papa Yoyo, lui c'est le Yodi Bévar, Achida Nico. Mutalela Yodi et merci beaucoup à notre gouverneur Grace Bilolo. Merci infiniment. Là-bas, je vois comme ça notre DG Claude Mavambo, Odile Manzaka Tafite Sali. Merci infiniment. Il est toujours de la partie et il cessera toujours d'être là. Merci infiniment. Comme ça, il y a pas lumière, il y a peine à moi d'Odan. Et en tout cas, les restes, on a bien tes pots. Téléphone est à moi déchargé. Et donc, merci beaucoup. Tchatali là. Au mon atteint, il fait tellement noir. Au sugar. Au mon atteint. Donc, tout ça, bon, on a. Bambo Malakana.
Donc, la canne du chef, Audrey Mohamed, Patrick Mouniong'o, Général Dodo, Chinyama, Papi Machozi. Général Dodo, Chinyama, tango boaka e fo pema. La pema, donc Général Dodo, Chinyama, dans la PMI. Donc voilà, Papi Machozi, Honorable Lutumba, Tobo Sanité, Victor Bosoku, Archie Daniko. Gouverneur Grace Bilolo, Bambote Sirozali, Fifi Masuka, députée sénatrice gouverneur de Lualaba Moussoko. Fifi Masuka, députée. Daya, Moutaleki Azate. Eh, Boka les soucis. Fifi Masuka, Ekangami. Désolé. Donc voilà, vous avez tellement ébélé Orlando Bisso et Tobo Sanité, Judo Club 7e région et 5 cas de frime, Véro cas par cas. On a Serna, Olga, Colonel Viris, vous avez tellement ébélé vraiment, vous continuez toujours à s'abonner à Flairmont HD, vous allez vraiment décider tout le bongo pour na Mbale Asima. Merci beaucoup et ciao ciao.